écoutez la radio de la référence www.radialisolo.com. Radio Télévision Solo. Oh, Kota Zambana, Joachim, Oyebi. Radio Télévision Solo. Papi Bisikita. Odon Bambu, Kota Zambana. Radio Télévision Solo. Maman Coco, Coco Yapana, Maman Thérèse, Modèle, Joshua, Géomètre, Empereur, Bafungu Lipopo de Toulouse, Bon Lipasa, de l'autre. Les grands pétroliers, Ombo Mitava, Bafungu Lipopo, de Toulouse, le commandant Po, Lipasa de l'autre, le combattant Poche, Amoshi là-bas, le commandant Ibou, de Suisse-Irlande, Maman Nono, Maman Alice, Maman Dédé, Maman Anto, Radio Télévision Lissolo, toujours number one. Douta Savana, Joachim, mon pays, ma patrie. Mon pays, ma patrie. Chipé Mouvilira, Chimène Makoso, Radio Télévision Lissolo. Prof W, Douta Savana, Joachim, mon pays, ma patrie, prix de vie de tempo, Maman Igete, on conserve maman, Chipé Mouvilira, Radio Télévision Solo, Mère Sophie Mawaba de Parico, Annie de Bonne Bruxelles, Mafungu Lipopo de Toulouse, Mafungu Lipopo de Toulouse, Radio Télévision Solo. Zéro Babel, Jean Bruno de Irlande, le président Tom Naloune, Rotoli Solo, le pays, ma patrie, Douta Savana, Joachim, Tuna, Papi Bisikita, la radio du soleil, Bobina Kawabie, la radio du soleil, Bobina Kawabie, la radio du soleil, Bobina Kawabie, Bafungu Lipopo, Empereur, Tuna Bina Motuna, Bana Europe, Tuna Bina Motuna, Bobina
patrie. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Merci Nabandeko oyo bozali kolanda biso sur la 3W Radio-Télévision Lisolo. Nabanzi bandeko tokomi na tango oyo toyambaka mbuta Zambwana Joachim. Mon pays, ma patrie. Ya solo bandeko nyosu bolandaka mon pays, ma patrie. Bozala toujours na nzela ya singa. Na miniti muke nde tozwi mbuta Zambwana. Na banzi bandeko oyo nyosu tu bako sepela kokota pona ko intervenir. Kokota vraiment na lombango pamba te lelo mbuta na biso mwa désert ditana ye ako kende coup sur coup. Yom tozelaka muta suka nde okozala na retard. Na banzi bandeko de 19h à 21h mon pays ma patrie. De 21h à 23h, Libala Bosembo. Mama Igete, Fulangenge, Esika Oyo, Akopasola, Libala Bosembo. Bandeko Obolandaka, Yabino Mbuta Zambwana Joachim, Nasimanze Mbunde Bozuye. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Vous êtes branché sur la www.radiolisolo.com. Ah, Mbuta Zambwana, mon pays, ma patrie. Radio Lisolo, PSV. Ah, Kongo ya Masia di toujours l'icologie dans la Nzambe. Yoka. Oh, Libiki ya Radio Lisolo. Oh, Gaye. Yoka. Basali nyoso bameka Radio Lisolo bakopie ngai bakokoka te kombo ya masiadi DSV mon pays ma patrie le meilleur conseiller de la diaspora congolaise Babi Bisikita Odo Mpambu les grands dépositaires célèbres Mavungu Limpopo Empereur le grand pétrolier Bongo Mitasa Juppé Lubira Chimène Makoso Radio Télévision Lisolo Mère Sophie Mawaba de Parico Kombo ya Masia Apôtre Doge Soko Oplombe Yoka Kombo Kombo ya Masia Hey Gaye Ah, maman invite moi Bakolonga te Alonga te Maman Koko Koko ya bana Maman Thérèse Mondele Radio Télévision Lisolo Mbuta Zambwana Yoka
soki na ye te radio lisolodi mon pays ma patrie mama Ani Temo Elodino Floris Mka Madia Muta Tempo radio télévision lisolo mama Nicole Mbambo Mère Solange somme des anges mama Igete Mokonza ba mama Kaka na Yesu radio lisolo mama Makila Makila na ngai soki na ye te mama eme motema ya pamba papi makumu lisopo Toulouse mama Adele Talima le grand pétrolier yoga zombe radio télévision lisolo mon pays ma patrie makumu lisopo Toulouse Chomet mon pays, ma patrie. Nous recevons Joachim, maman Ani Temo, États-Unis d'Amérique. Alléluia, Kembona Yahweh, alléluia, Kembona Yahweh, mon pays, ma patrie. Sans plus tarder, Tokole Kanalo, Bango Kuna Namboke, États-Unis d'Amérique. Kopesa Maloba Nambuta Zambona Joachim, Ndeto Kampoke Mwalelo et Boto Mbuta Zambona Joachim. Eboto, Ndekonanga Diana Sulufutu de Wuppertal. Eboto, Bandekonions, Olbokolandaka 3 fois www.radiolisolo.com. Eboto na Bandekonions, Olbokosalaka Prudence, na Kolanda Masolo, Oyo Ngai, Ndeko na bino frère, na bino Joachim Zambona. Oyo pe Bandeko Abokoko, Basiliko Benga Ngai le Benu, Zwaun Kuvu du Mekongo. Kati na Masolo na ya mon pays, ma patrie. De bisika oyo lelo tokokutana sur base ya bamasolo oyo tobandaki lobby pe esilaki te sur demande ya bana ya Congo, bana ya Kinshasa na ba station relais na biso oyo ezali toujours connecté marqué Mende, Omalange, Lambert azosala nyonso a bloqué ba fréquence na biso ekota na Congo te. C'est à moi de vous informer que émission ya mpoko lelo ezali révision sur demande ya bana ya Kinshasa. Bana Kinshasa lobi balandaki émission na biso oyo deuxième section nango ezalaki kolobela l'insalubrité to salité to assainissement bo peto ya ville ya Kinshasa. Tant balandaki émission oyo na bokebi nyonso babi mbuta pour qui les yeux rouges zongisa yango lisusu bakota te mais ba information basili kopesa ngai yango nde tokolandela yango lelo nazalaki c'était prévu na pesa bino mpoke mosusu. Mais bana ya Congo balobi ete Kinshasa ezali sanzala, ezali jungle, ezali dépotoir, ezali déchet ya ba maladie ya ndenge na monde. Donc soko nyobela yaka na Kinshasa, yango ndenge ba yebisinga ye. Soko ngokufa noki na vina yo yaka na Kinshasa, yango ba yebisinga ye. Parce que Kinshasa ce n'est rien d'autre que dépotoir ya somo. Dépotoir au Bangba Pangusango Ganatamba Moni Sarkozy, ceux qui François Hollande, Alingana Kinshasa, Yangoana, Bangba Bongisango. Eko Bongisa Yango, c'est le rapport Tozuna Kinshasa. Bazo Bongisa Gaga piste, Yaba Velo na Bango Oyo, Bako Yambela Nani, la francophonie. Et l'Inko ba ete bopete ya Kinshasa, ezako défendre Sikoyo, Nabokonzi, Nabokonzami, ya l'homme noir, si devant Mundele. Bobongisa Kinshasa est basé sur la francophonie, et le complexe d'infériorité. Il y a André Kimbuta devant les petits français.
parce que André Kimbuta na tangu ya vivaka na Kinshasa, il ne s'intéresse même pas ya soit ya ville la Kinshasa. Bongo nyonso azwaki na bambula nyonso budget nyonso ale yango bakena ngo na ba campagne ba bourrage les urnes basaka na mbongo nyonso pona kotia Kabila na pouvoir et batiki peuple batiki bopeto ya ville na sima e na data lelo bakomi ko luka mbongo par force oya ko luka ko pangusa ville ya Kinshasa. Mais bana Kinshasa ba kebisinga ete pour qui les rouges balimba zo nani zoba. Est-ce que stalité à Kinshasa coûte ezali na Gombe place bazo ni bukela ka banda ko wana? Est-ce que ba maladi o eza ko beta Kinshasa ezo beta na bali gablo o bazo ni buka ka balabala o batika biloko wana luyambulance ngaba yaya botika buzeberi wana botika lokuta wana na ye na binumbula o etosila bana Kinshasa balobi ete soki boza ko se concernation ya ville Kinshasa lebo ya mefiske na marché o ya musée Kabila eza na masina wana yo André Kimbuta oza mwana chango yo André Kimbuta na ba bourrage des urnes o tiko sala kuna olobi ete ngoyi mulunda apesi yo caché ete ozali député national na chango pourquoi pas bana la boko la bopeto na chango pourquoi ne ko la bopeto na ville na place bat bazote yaka na bango na grand marché wana na côté ya poste wana na Kitambo na ba place centrale non les ali piste ya ba vélo na bino ba course bongo sala na ba francophonie ya ba François Hollande ya mwande bokei kuna ko bongisa ba place ya tubo ko kosa na timbre ya 14e sommet ya francophonie pour dire que oh ngai André Kimbuta na lingi ville kota bopeto ngai Muzito na lingi ville kota bopeto ngai Matata Mponyo na ngata poto bongisa ville ya Kinshasa oh buzoberi oh bokuta na kina ngone bambula nyonso oh ya 11 nyonso bovani na Kabila ya kokosa ka bana ya Kongo mayele na bino ekosila bana ya Kinshasa ba renforcer supona ko lobete mbuta teta bango lelo yebisa bango pesela biso bango message mabe nini ozali kosala yo mbuta sambwana na émission na yo ya mon pays ma patrie. Est-ce que soko lobeli makambo pete ya Kinshasa ona ba réalité ya Kinshasa ville ebongi ville comme propre est-ce que bango pete batali boso bako sepela après tout ba hôtel oyo etoni na Kinshasa ba mituka kitoko toko ezo kotambula na Kinshasa ya banani si ya bango ba Muzito ya bango ba Kabila ya bango bango Mulunda ba Lameru Mende banani et pourquoi sikoyo baza ko sala makambo comme si bazomona biso tozali contre bango pendant que bolamo ya ville oyo pe ba premier bénéficiaire ezali babango baba dia kwao batiya ko tika na mokili bato baza capable ya koteka pays nyonso pour na protection na bango individuelle bato bazali capable ya kopesa les petits rwandais aya a gifle congolais aya aboma na e vike ngai André Kimbuta lipa na ngai ezanga tena mesa. Voilà pourquoi tous ces commandants ya police baza ko liaka musuna André Kimbuta. Pourquoi tous ces politiciens baza ko liaka cop na police na ba robot na bango. C'est parce que bazomona pays te bazomona ba budget na bango babongo na bango individuel na ba famille na bango. Ils ne voient pas le pays. Baza komona pe bopeta pays te bazomona ba pembeni na tout autour ba intérêt personnel na bango. Voilà pourquoi bambuta oyo basimbi politique ya Congo balingi mboka ete kama na yango ba Rwandais bazona bango uvike bango ba jeep na bango ezali ba compte bancaire na bango ezali ba makamwa kitoko ezali biboka boye bakotika laka ko kanga minoko na bisote bakotela biso minduki bakoboma biso ya solo me bakotika laka ko boma makanisi na bisote meme bana na biso bakoya bakosambisa bato oyo bakolandela bango ligne par ligne ya poste par poste ya année par année ba travaillaki mambuka wakaka mena kala makambo ekozala kaka na Congo boke de gauche bozonga droite bokoboma biso me bokoboma ba génération nyonso pété mais ce qui est vrai tant to ya ko tsaba laka na ba radio lisolo ba radio oyo nyonso ekoti na Congo na internet beaucoup bloqué ba ndenge bolingeli ba kozwa ba fichier s'il faut eyela par email ezako yaka s'il faut eyela na canal nyonso ezako kota na Kinshasa mwana ya Congo okotika laka ko bloquer yete parce que azali peuple azali océan okwana ko bloquer mai te muta bloquer mai na mabele oyo pe ya ganya mai akotika laka kozala te peuple azali plus que la rivière peuple azali plus que mai. Voilà bana Kinshasa yango ba pesinga encouragement ba imbuta
masolo bandaki lobi ezwaki penza bisika na ngote esilaki te donc attaquer yango kaka lisusu donc émission mpoka lelo tokosala balance entre qu'est-ce signifie l'insalubrité qui est salité ya Kinshasa na assainissement parce que betomoni ete ba politicien oyo si bien que batangi ba classe si bien que ba uti na poto si bien que ba zala pouvoir ya autorité à signature mais baza incapable ya ko comprendre que insalubrité ezali opposition ya assainissement bazo sangisa ba mo oyo baza ko yeba ko définir te parce que okodi ko lobela assainissement ya ville te ko tia soin na ville te ce qui n'a au touché source ya cause ya insalubrité te awa question ya mnene to zaina yango olingi ko lia soso olingi ko lia maki mais olingi ko batela soso te siko olingi ko tia soin na ville ya Kinshasa po be yango assainissement ville ya Kinshasa mais olingi ko batela ba condition l'insalubrité et côté la kate de place je me demande bien Matata Mpono azali nani pour ne pas aussi comprendre que quand il était le ministre des Finances est-ce que a financé qui projet ya anti-insalubrité ou bien ataki mbongo pour l'assainissement ou bien liko tia mbongo na data pour l'assainissement sinon que assainissement ekutaka na mbongo te donc voilà comment bato bazo kansake bazambwana bazoba ko baya na moya makasi baya ko tiaka ba loi oya buzoberi oya za ko komisa bango plus que zoba de buzoberi puisque la place oyo yo yebisa ngai namba yebiso ke mbongo ya ngoyo soit $10,000 tia lupango oyo soin pona nini parce que salité ezali awa olongo la salité okene ko bwaka yango na ba pesa $10,000 balobi lupango oyo ekoki contenir ba déchets ba salité ya ndenge na ndenge alors soki salité yango eye utiliser $10,000 oyo pour nettoyer salité yango soki ozali mayele na banza eloko liboso okosala okogarder $10,000 na yo comme prévention que ezala wana otango salité koya na pangusa na utiliser yango na soma ba chlorine ba biloka produit ndenge na ndenge ba brosse ko futa batu ko pona ko pangusa na ou bien na bloquer déchets oyo désordre oyo eyate comme ça na fin de l'année na justifier que mbongo na nga ya 10,000 na nga na zwa ki pona assainissement ya lupango na nga ya ngoyo na tikali ko utiliser ngote pourquoi parce que j'ai réussi à prévenir que batu baya ko tia insalubrité qui est salité baya ko tia ngote donc c'est ici où le gouvernement congolais n'a zali sous ko comprendre ngote est-ce que batu oyo bazana ba tête et salaka ou bien baza batu moko bazoluka makambo na peuple et oluka kama makambo okozwa yango. En réalité, le gouvernement de Kinshasa devait d'abord savoir que tous d'abord n'a besoin d'assainissement dans la ville de Kinshasa pour le moment. Mais tous a besoin qu'on contrôle d'abord l'insalubrité. Insalubrité est l'unique source nini et ça pour provoquer salité et dans la ville. Parce que Kokombo la ville, par exemple, na côté Yolo, na côté ya centre-ville, problème est salité. Le tongo Bokombo la qui bosali assainissement. Mais vous touchez l'insalubrité. Parce que il y a qu'à côté Ngaba, il y a qu'à côté Kindele, il y a qu'à la rivière Nyonso, il y a Kalamu, combien de rivières est traversée à Kinshasa? Yolo, rivière est traversée à Yango et Utakawapi. Kuna na montagne na campus na Kindele, source na Badla Kuna. Il y a qu'à côté, il y a Ipen, il y a la rivière, il y a Okuma, Malebe. Ceci acquise que côté ya montagne ya campus côté ba Kisenzo ndenge oyebele Kinshasa no ezali source ya insalubrité mususu pe ekoyi kozala ete peu importe comment on nettoyer Gombe Yolo Lingwala mbula soki beti eza capable ya kokumba ba déchets nyonso utaka na likolo kuna et puis na osu ko vanda na kata ville elingo ba ete na ba quartier ba Veme na ba Yolo nyonso na bakokamwa ke mais to sala ki salongo awa ya assainissement ya ville to bongisa ki ville mais comment possible que ba déchets yesu ko vanda na ba quartier na biso ana tango mai pression est diminuée et puis et mai eleki ba déchets etikale elingi oba ete toza ko lutter contre l'insalubrité mais awa toza ko sala kaka assainissement qui est toza na biso ko sala mosala mokote qui est yango André Kimbuta azali ko sala na data lelo yo muntu oyo aza ko senga cerveau na ye
naza kofinga yango te naza kosenga révision ya raisonnement parce que babiloko ya boye c'est clair. Kinshasa assainissement, Kinshasa soins égalité, Kinshasa taux de mortalité. André Kimbuta azana bureau moko eza kopesa biso statistique ya nombre de décès par jour. Mais en réalité ngai chaque fois na benga Kinshasa soki muna yoki ebembeza na quartier te na koyoka sango ebembeza na église. Soki ebembeza na église te okoyoka eza na quartier. Soki eza na quartier te okoyoka na relation moko naza na yango kuna il y a au moins un cas de décès. Donc mutu akufi. Oyo eza kofunda ete tala moyenne âge ya bato bazali kokufa mingi bana mike après bana mike âge moyenne. Elingi ba ete na Congo bibembe eza kaka ba million ya ame oyo eza kokufa na Kivu te mais toza pe na ba cité nete ya Kinshasa ekoki kozala la première ville sur cette terre oyo eza na taux de mortalité ezali trop élevé et ceci est dit par l'insalubrité parce que un typhoïde signifie salité. Mutu moko te ala Kinshasa akoki ko réussir ko se protéger contre la typhoïde. Pourquoi? Parce que au pesi mutu mbote mutu onso na typhoïde et katsi na ngambu ya mutu mususu. Yo za soin ça va. E bongo siko na tangu opesa ki mutu mbote mutu wana akei na toilette wana akei asalanka na pembeni wana. Poussière wana. Salité wana. Tango zali ko se mélanger baye ko boka ngwapi na ba four et four wana makamoko yango tokolobela ba four etondi na Kinshasa par-ci par-là lobi to passage ampoke yango bao balanda ngai boza na opportunité ya lelo ya ko récupérer sous émission oyo parce que bana Kinshasa ba sengi yango pour cette semaine oyo ezali semaine to ko s'attendre s'il faut que mona pe bibembe ya ba police ba robot to ko mona yango parce que André Kimbuta azali déterminé ye na matata mpono ba avancer na assainissement. Pendant que ngai na émission naza ko yebisa bino ete André Kimbuta aza d'abord na besoin assainissement mais aza na besoin ko lutter d'abord aussi l'insalubrité. Baza ko tia les chariots devant le bœuf et bœuf aza ko mona nzela ko kende te. Baza ko provoquer ba situation ezali ke eza na place o ekoye ko zala te. Raison moko ya ko chasser ba mamana ezala pona nini bazo tia salité na ville. Mais est-ce que salité oyo ya ba magasin ya ba shop ya ba biloko oyo nyonso soit bali gablo oyo ba buki est-ce que yango mzo ko pesa typhoïde? Est-ce que blocage ba balabala po mituka elekate mituka na bango to yebi yango na ba mindelo baza ko piata kama kolo na bango des impérialistes parce que ce sont des bazar plein de complexes d'infériorité toutes les autorités congolaises bazo lenga de pa mundele yango na ba teki pays pe pa bindele bazo fuka mela mundele kana temps colonial jusqu'aujourd'hui si bien que baza na diaspora bazo continuer ko banga un blanc bazo ko wela babongisa balabala o mundele ko lekela alors que effort baza ko sala le même effort ba ko so police ngo ba pesa bango ba pau ba pesa bango ba brouette mituka wana ba utiliser pour ba ko buka ba shop. Ce sont des véhicules qui devaient être utilisés pour ba ko slokola ba déchets et ba poubelle na masina na kisenso na ngaba na bisika ndenge na ndenge. Quelle intelligence bazali na ngo pour ko utiliser mutuka oyo taxe ya peuple bazali ko futa ya la police ali lokoza mutuka a item comme tracteur pour la kobuka ba ligablo oyo za ko pesa maladie te. Pendant que mituka oyo ba ko eko itijango pour que lokotaka niei salité poto matiti l'insalubrité. Il faut d'abord commencer à lutter par l'insalubrité. Bazakolo bazara mituka te oyo ko kombola ba salité. Oh, bongo mituka oyo eko buka ville Kinshasa eko buka ligablo ya mama na ngai wana mutuka yango euti wapi? Soki mutuka yango ba convertir yango na tracteur pour le buka ba shop. Pourquoi pas mutuka on appelle la siko converti na ekoma véhicule de l'insalubrité. Ba comme ça un véhicule ya ko ramasser matiti ya ba dépôt ya ba salité za na yolo za na ngaba za na masina za na bisika nyonso. Désormais à partir de la semaine oyo André Kimbuta o prouver biso ete mituka ya leta o convertir yango na application mususu. Ba char de combat on a tika koma etondo na ba fulu siko era ba balabala ko ya ko lokota matiti na ba balabala biso parce que bondi miyango bino ba pozo bandaka ba guerre nyonso contre biso ba civil biso to vanda kina biso to za kina respect mituka ya leta to ba kete essence bo tsaka wana ba swe bo za ko tsaka mituka wana ezali pona application ya sécurité ya police
Mais quand vous utilisez ces véhicules maintenant pour détruire nos maisons, pour détruire nos shops, alors c'est conclu que n'importe quel véhicule peut être utilisé pour n'importe quelle application. Alors, comme on dit, côté assainissement, l'inverse de l'assainissement, c'est l'insalubrité. Alors, Mitukawana, désormais à partir de l'Obi Lendi, Tikatomonango, ba soda, ba police, ba liipe ko yamba mundele avec soignoso, ba banda partir de déchets, zaka na permis na aéroport, wana na masina wana, na kingasani wana, ba kita na limité, ba kita tibisika nyonso, to mona police mikolo bazu ba revolver na ba bwaki na mabele, bazu ba boot na bango, ba keiko sala ngo pona ko lokotaka ba kombo, ba ina ba da pau, baba na ko lokotaka matiti na balabala nyonso bisika nyonso ezali. Ndeko desfe, Papa Mayamba, préparez-vous dans quelques minutes, moi nzembo moko popesa ngai repos, pour être na kota na bampoke nyonso oyo toko panza, lelo concernant l'insalubrité ou bien l'assainissement. Papa Mayamba na studio na pesi maloba kuna yo sokoza maloba soki te tela biso nzembo ha. Na éviter Papa Mayamba communication sur les 5 sur 5 ou bien ceux qui maman sol des anges aza conditionné de kunate le biso awa lokola to yoki ete on suppose que Uvuluka mujike na jani zambi we Uvuluka mujike na jani zambi we Abulo baba makenga eleya ye Bulo baba kala Yesu kukenga nimpawanye ye Fikala bale bumbe banshilo wanye Mukale ngale shabutumbi nzambi wanye ye Fikala bale bumbe banshilo wanye Tuluka wena majumba nzambi wanye ye Pabulo ba paripeba zambi wanye Ulobe bubu jibweba shiro wanye Windila diondo wanyao Zambi yewe Tamwa boya wetwa ya Tuluka wena majunda zambi wanye yewe Tamwa boya wanyao ya Zambi we, Zambi wanye lele, Shilo wanye lele we, Wimpa wanye lele we, Mata wanye lele, Zambi we, Zambi wanye Shabana we, Ujinzambi Shabana we, Shadai Teleja kulomba kwa, pouvoir kudila kwani Madindo maja muji, madindo maja mulo Shabana wani wakudile Mwaja vita mwena jani Mwaja vita mwena jani Shabana unva kumafwa Udifumu wa butundi Chona mbishambala Eboto vous allez toucher www.radiolisolo.com Eboto Papa Mayamba na studio kuna merci pona banzembo na biso osili kotiela biso muntu wa shiwana vraiment nzambe apambola yo j'espère que bandeko bazali pe koyeba ete nzambe wani comment tozali kolela kaka na Congo parce que ba congolais to komi pire que banyama ebe na zamba bayeba ka biloko nyimba koyokolia banyama zamba bazana ba choix ya makambo ebele concernant soit na bango bandeke misusu yero tala ba place balala ka bazala na bango wana en tout cas okomona dive ezaka na kati wana comme ezaka soin comme ezaka kitoko mais bazaka nyama mais comment possible que biso bato na Congo to komi pire que banyama
ce n'est pas possible. Nzambe biloko botanga zali kotala yango akoki jamais ko sepelana comment mutu oyo ye akeli na lolenge na ye azali komona comment azali négliger na Congo. Oh Bible lobi ete comment okoya kolinga ngai Nzambe soki moninga na yo mutu aza na pembeni ozali pe ko linga futu ko respecter yete. Tomoni place ma police ba ye wana ba lobi biso ba pesi biso ba ordre, c'est vrai. Tomoni place police ye wana a confirmer ete biso photo sala ka musana biso na ndenge batinde biso, c'est vrai, mais est-ce que bozana chef te? Boza obligé de sala makabatindi bino mais boza pe obligé de pesa pe rapport na chef na bino comme ça chef na yo na chef wana apesi ordre boye ndenge wana makambo ko lekela kate biso ba pesi ordre mais chef ordre on peut te zali ko zwa donc to exécuter ka donc so ba to dia nyei pour to la police donc to dia ka nyei il faut que police nationale et bana ko la pe rôle na on pense que parmi les policiers il y a des intellectuels il y a des gens de toutes qualifications. Batangi pe na ba classe ndenge na ndenge baza pe ba avocat pe baza kati na misala ya police oyo. Donc eza un peu biloko moko inacceptable parce que awa eza ko concerner via bateau. Donc je condamne sévèrement la police congolaise, la police de Bissonion sont tous ces officiers na za condamner bango na maloba na bango ya koloba ete biso apesi so mitinda. To mona place police batin ba PCP ordre na Egypte et puis aboyi na ye to mona ki na grève de kati na Egypte wana place armée et que ina ba char de combat bake wana biloko kolia kutu bapesa wana peuple mais bazali pe mitinda babeta mais babeta kité pourquoi parce que bayeba kité en tout cas biloko eza ko concerner vie ya bateau et puis nous sommes aussi pas de la vie basi na biso baza wana donc tout ceci eza ko accuser été ba ordre non sauté ezalaka été ba pesi bino ordre bo obéir kaka ya de ces ordres fait de pesi rapport na ba chef na bino ba ke ne peut se réunir ba revoir un peu conditions sine qua non wana la pesi bino ba ordre oyo parce que makambo tali insalubrité to salite ya Kinshasa makambo tali assainissement ville ya Kinshasa Gombe kaka te mutu eza na désordre. Pourquoi ordre oyo euti kaka na Gombe? Pourquoi biloko tomoni kaka na Gombe? Mais Gombe kutu so tali ba condition baza na ngokuna eza encore 1000 fois meilleur que ba condition eza na Kinsuka. Bon ce qui réellement superficie ya ville ya Kinshasa en tant que gouverneur parce que un gouverneur c'est un papa na région na ye, c'est un président dans sa région, dans sa province. Ce qui est André Kimbuta aux un souci à province Kinshasa. Je ne crois pas que na kati ya province na yo okomona kaka Gombe. Parce que na kati ya Kinshasa aux un combien de communes. Chaque commune est na condition nango, chaque commune est na bourgmestre nango, chaque commune est na ba makambo nango. Donc aux wana ou ceux qui na talibé en pleine Kinshasa, ce n'est même pas Gombe muto votaka yo. Eza d'abord ba masina ba place ali ke na ba faubourg na suka kuna bango d'abord ba baza na peuple be kuna musana ezali. Mais quand tu t'intéresses à ma place, ba blanc bazali, oyo ezali complexe d'infériorité André Kimbuta na province ya Kinshasa azali ko lobela siko na bani ko kota na to ba na pe ko filtrer makambo parce que ba te belé tant que ko ba Kinshasa ba ozo Kinshasa comme capitale kaka mais bazo bo ça été Kinshasa et loko mo yo ko leka wana te soki élégit na niveau provincial te parce que na province ya Kinshasa ba ministre provinciaux bazali ba député provinciaux bazali ba bourgmestre bazali bango nyonso na tout ça baza pe na ba responsabilité quand il doit me dire que oza kokota na makamatali assainissement l'insalubrité à ville de Kinshasa je ne crois pas que André Kimbuta yo kutu mutfoya normalement ko bimisa munoko na yo na babiloko boye il faut retrouver ministre provincial ya environnement yé d'abord mutu aza na mpoke ya responsabilité na yé d'abord il faut yé biso exactement quoi faire ministre urbanisation oza na ye na kata région na ministre intérieur oza na kata Kinshasa wana rien à voir na Congo d'abord ça c'est une province d'abord donc moi maintenant je te juge toi monsieur André Kimbuta comme gouverneur de la ville de Kinshasa était na ba fonctionnaire en tant que gouverneur il faut vous tout kana boala il faut zonga na village oza obligé de suba cour mususu etali administration provinciale au qualifié te pose à un gouverneur parce que ce qui vraiment vous un gouverneur tu sauras d'abord que urbanisation de la ville et que ça les makasir base ya qu'on bloquer d'abord Maïté, soigner d'abord Maï qui est la rivière. Or Kinshasa c'est l'île de province les plus riches en eau, en rivière. Aux on a combien de sources de ceux qui n'ont tourné Kinshasa wana. Yebisanga ba rivière nous se traverse à Kinshasa et où takawapi. Et quel rôle ba oui aux anao? Est-ce que yebisanga que Njili wana rivière Njili royo comme ça open navigable? Et que batore ba na Gombe na babis baza ko wela ka yo André Kimbuta tu sais que oui ko taper moi ba chala mike oyebi te ba verete mike na rivière on ya o vani na poto ya ka kota la ba rivière Elbe o ba be ko ngo be na le fleuve ba maintenant ka yango
ya moyen oyo ça va place à kaka ya moi mike minene et puis moi ba bateau mike ezala mpe ko sala bandana na matete na kisem surtout c'est ba bayela la rifa ba bayela na à travers rivière Njili. Tout ceci eza ko funda ete développement moko ezalité sinon que tu n'es là que na yempe koute comment tu es arrivé à devenir un gouverneur sinon que vos relations avec Kabila font que les gens vont vendre kana bakiti wana mais officiellement par là to que na campagne ku sikungana yo to tema devant le peuple je doute que yo André Kimbuta ozata un peu na kotika l'espace wana te parce que qualification na ezako kene si base raisonnement na ye et raisonnement na yo ezako funda ete oza incapable ya koyeba ete salité à ville à Kinshasa eza d'abord na ba shop o ezako mona kana Gombe te mais eza d'abord na l'insalubrité et l'insalubrité signifie un batu bazako ozako forcer on va garder 10 mètres ya bazwa soin ya balupango na bango na tanga ki ba makamu na yo na zako kena ligne par ligne mais 10 mètres ya lupango na ko bongisa lobi na lobela ki yango il faut na matiti oyo na sala ngo wa psycho matiti nyonso et provoquer déchets il faut za place na ona ko boa kela yango est-ce que na tumba yango to lobela ki yango lobi on ne brûle pas de déchets et tchetembe ça va na kongola matiti ya couleur nyonso ya qualité nyonso ya classe nyonso ba plastique bazana kati wana ba papier ya wese ezali wana ba tono ezali wana bo na tumba bango nyonso wana est-ce que na pembe na environ ba ko se plaindre te que milinga o eza ko yaka eza ko suffoquer bazolo na biso bo bazo ma maladie ya pulmonaire Nicolas ngai pona obéir ordre yo André Kimbuta na tia soin na lupango na et puis na zui soin wana na sali yango na tumbi et puis batu na quartier ba komi na ba maladie pulmonaire bana ba komi na ba asthme c'est ce que tu veux que moi je fasse parce que yo André Kimbuta pesi na ordre na bon sa lupango na et puis tu me donnes pas où maintenant mettre ces déchets là bon ce qui na ye na kunda yango lobi to lobela tango est-ce que yo André Kimbuta oyebi te ke na tango naza ko kunda ka ba déchets ba plastique biloko ndenge na ndenge ya de ces biloko pour la kana mabele te soko tana mabele e ko sangana susu na ba minéraux musu za kawana soki diele zali wana dielo oyebi yango ba banga wana soki sangana na ba produit mususu ba produit ba polymère e ko créer produit ya sika et produit ya sika wana soki mai eye e futu muki na mabele eye na likolo wana c'est un désordre total encore na ba santé ya bato. Donc, biloko boye eza kofunda ete okende gauche ozonga droite problème assainissement André Kimbuta oza pembeni ya kotante ko résoudre ngo la data de l'hôtel mais bandeko basenyi maloba tikana pesa na maloba pe bandeko mususu ba bandeko émission oyo eza ko pongona pesa ko umela te namoni ndeko moko asenyi maloba na papa mayamba yo mutu liboso na ko pesa maloba kuna olobi nini ya Nabanzi papa na biso zaki papa mayamba te oyo papa DSV nde mutasengi maloba mayamba alingi koloba te nabanzi mutazambana omoni émission oyo oye nango likambo ya salité oyo omemi na kati na mboka oui omoni ba question oyo soki tobandi kotuna peuple congolais na minute oyo salité tokobwaka wapi moto asombi camion ya kopola awa na poto po Kinshasa ezali nango poubelle camion ya 400 € batekeli na mundele mais camion eza kotambola bien mais camion eza ya mabe lokola na kati na Kinshasa ba bricolaka ya memi camion na kati na Kinshasa kokoma komi na camion na Kinshasa camion etamboli mwa 6 mois na manœuvre une année na manœuvre camion elali lelo mbuta zambwa na babalabala mingi na kati na Kinshasa lokola pe l'état azali te okomona camion moko mani ya munene ekanga balabala mangengenge camion père moko azalaki commerçant camion munene ekanga nzela mangengenge alors siko na camion wana carrosserie na yango balongola bibende balongola biloko nyonso to mais mabende oyo bakoka kopikola te camion ekangama nango nzela elali wana nzela oyo bacamion elekanaka moyen mosusu elekana eza te pusu moto ekoki kolekana na velo bon totala mbuta zambwa na bacamion boni oyo ya kokufa efandi na babalabala na kati na Kinshasa eza ebele hein? Tala chaque zone camion ba camion oyo ekufa efandaka wapi oyebi mbuta zambwa na koyoka lisusu mawa pe pasi
balakisaki soi-disant que bourgmestre ya zone ya Kasavubu aza kotambola akoti na lopango moko, lopango wana bakamion akokufa ebele, esika kolala mobulu bandako, abongo esika ya kokota zongo, batimola na bango wese tonda nango, place mosusu ya kotimola wese ezali te. Bakamion wana sikoyo nde etondi na lopango, bakomi kosala ndenge nini? Esika camion ezali tubi boye camion mwana se na ngwane fungwami, bazwi mabele batimoli kaka na meme camion wana ekomi lokola toilette na bango. Soki akoti na camion, mama tata to mwana ezali fo atika mokumba na ye. Soki etondi kaka ndenge etondi wana, camion wana efandi kaka wana. Sikoyo moya kolongola camion te, baokende kobwaka ngo wapi? Eske ndeko nanga ozali kolanda radio lisolo émission Ombuta Zambwa na ye nango, yo somba camion ekufa to somba camion ya sika, camion ane kufa, bakenda kobwaka ngo wapi? Place ezali. Place nini balambaka camion na ekoma biba fina yango? Place ezali. Alors na biso ana poto bisomba tozo kendeka kotia salite na kati na Kinshasa. Mbuta Zambwana na minitso yo ba camion etonda na bamapango ya batu, moto mosusu ateki lupango na ye, mais majirisi moko ya kale eza na kati ya lupango wana. Sikoyo moto asombi lupango alobi non papa nga na sombi lupango botekeli ngai, mais majirisi oyo napesi bino un mois il faut longwa. Papa tali likolo na se, majirisi munene boye yango ko etambolaka te, eza pe ata na pièce oyo okende koteka te po camion wana tambola, ozata na pièce te. Alors sikoyo ba pièce tu ya camion wana ezali inchangeable. Na bazi papa na biso esiko ozali kolanda ba pièce wana ezali inchangeable, yebisanga ba camion na majirisi wana bakotombola ngo na pusu. Bopesa ngata exemple, bopesa nga explication bandeko nanga. Mbuta Zambwana tokanga nano débat awa. Ba camion oyo osombi camion munene silauka man majirise o nini ekufa e bloqué banzela nyonso tu, bato bazoko kolekana te, majirise moko bande ekufa nango efanda. Oyebi ba camion mosusu ba chinois bayeki nango babenga ngo ni ba samekar. Car wana basamekar wana ba chinois baya nango ya bilanga wana ekufa na kati na Kinshasa, bokeno bwaka ngo wapi? Bomona moteur munene efanda, boko kende kobwaka yango wapi? Mais mama na salite esika bakoki kotonga ndako, esika bakoki kozala, boko mema ngo ndenge nini na Kinshasa? Ba gris bokenda kolongola bilo, bokende kobwaka ngo na libulu nini? Mai ndombe toyebi te izini nini fo elamba yango. Mbuta Zambwana biso ba peuple congolais na yebi te, ata ba musicien bazo kosomba ba camion, ata ba congolais bazo somba ba camion. Lelo tomoni ba OTCZ nyonso ekufa, ba longola ba tol na yango, mais be pa vertikala na ba city train bakobwaka yango wapi? Bakobwaka yango wapi? Elo etikali salite, le premier salite nano yango wana. Bakamio kokufa bafinaka yango te, efandi na yango. Bakamio wana batu baza kokota na kati, bakomi kobwaka bafulu na bangoka na kati ya bakamio wana, bakomi konena kaka na kati ya bakamio wana. Mbule ezali kobeta ngungi, maladi et se produire na kati ya bakamio wana. Oh! Mbuta Zambwana lelo balobi camion bloko na kati ya Kinshasa ezalaka te. Po camion bloko eya kobenda, il faut zala pe na toilette ya bien. Est-ce que peuple congolais a na toilette ya bien? Wana pesa motuna congolais aza na toilette ya bien. Côté mususu
batie mwa bamandala na toilette na bango. Côté mosusu balobi obiso totie dal. Oui, botie dal. Mais nyonso oyo bino bozali kotika basolo nango tu ya mabe eza koya ko bato baza ko respirer. Okomona bandeko baza na dal na bango ya WC. Moi ya makasi ya kina likolo nango batie tol batandi makayabu. Batandi fufu. Batandi eloko na likolo ya dal ya WC. Banda yo mbuta zambwano ye na mikili na mpoto. Yosio yoka solo ya libula ngunzimi ya bandeko misusu. Toyoka kango salite wana. Bandeko misusu bakoki kwa na dalu wana soke tondi. Bandeko ata ba pepi yango ba okende kotika ngo wapi. Koto yo ba pepa. Kote kuna ba pepa. Webi ke biso ba Congolais to na souffrance moko. Soki biso moko to telemite. Na ba biloko tozali koloba na kati na radio oyo kokufa ya peuple. Ba malade ezali koya ya ndenge na kati na Congo. Cause biloko nyonso to wana tokobwaka yango wapi. Awa etondi okoyeba kutu teke etondaki. Ekei na Congo mapango mosusu na miniti oyo tokende kaka na bana matete. Na mapango oyo ezali na matete telema mundele asalaki atongaki bandako wana po bato bazala mingi te. Me bandako wana komona 2 chambres likolo na 6 salons. Kende kotala ndenge bato bafanda na kati na bandako wana kondima te bato baza kobima na ndako ba matete wana mike. Okondima te eske bato bazalaka na kati ya bandako oyo balalaka na bandako wana ebele. Yo tiko tunanga ba toilette na bango. Tunanga ba toilette na bango. Mbuta zambwana namona ba toilette na Ngilima, namona ba toilette na Lokoro, namona ba toilette na Kunda, namona ba toilette na Kintsako. Na yebisiyo oleli olobi mais pourquoi bato baza kofanda lokola ba mabata? Pourquoi bato baza kofanda lokola ba mabata? Bato baza na ndaku mais esika kotika mokumba ezali te. Place nina kotimola libula mokumba eske kendaka wapi? Salite il faut multiplier na kati na Congo na ndenge ya kosakana te. Ate tondi bokoti yango wapi? Omoni problème toza na ngo biso ba Congolais. Avant to banda kokende ko traiter ba problème ya minene to ba bakamie kufa libulu ya WC etondi bakobwaka yango wapi? Yo muto sombi linzanza to sardine à huile ya tomate to corne beef ndeko nanga eloko nyonso ezali ya boîte après avoir collié eloko eza na kati boyebisanga poubelle nini oyo basala na kati na Congo. Bino nyonso tu batamasina il faut bokende na poubelle ya zone ya Kinshasa. Boyebisanga bamanzanza wana nyonso tu ekendaka wapi? Bakopale nyonso tu wana ekendaka wapi? Ba plastique nyonso ekendaka wapi? Lelo kutu tokomi komona bandeko msusu bakomi ko féliciter bato basala bakikandala. Oh, bambeli ya bien, bambeli bakomosana bakikandala. Lelo bandeko msusu bakomi ko sepela camion ane kufa balongoli nini na ngwana ya se, nini na carrosserie na ngwana. Batie esika mai moko boye ezali kotambola batie banzete. Commissaire de zone babeti maboko pona nini basali pont. Kamnya bate kufa ba Congolais mawe. Bomemi nini na carrosserie esika mai moko banaye kotambola bozwi bopose. Babeti maboko. Batie pont ya mbuta zambwana batie pont. Congolais toza na kati ya souffrance mais tozali koyeba te tokobima na kati ya galère ndenge nini. Ngai na yo tosibisaki ba même peine wana na kati na Congo. Toilette ezali te. Bongo soki toilette ezali te, est-ce que batu na Congo bayebi ndenge ya kolongola mokumba eloko pesa pe problème yango wana mbuta zambwana? Moto soki akoti toilette
na poto papier ezali, papier hygiénique ezali. Asilisi asokoli maboko na ye atie mwa ba désinfectant. Na kati na Kinshasa yebisanga ba toilette ya marque ya Kinshasa. Na yo mwasi otie nzoto na yo tu mobali. Moto wana oyebimaka na midi wana libulu ezali ko chauffer. Oyo nyonso ezalaki na se yanduki eza ko matela yo kotelo na nzoto. Ndenge nini tozwa maladi te. Eza na basi mususu ana poto toilette oyo ba désinfecter yango te, ba pangusi malamu te, soki afandi directement akoyoka mukusa, directement ko sentir bien te, directement il faut bela. Botala siko comparaison wana basi ya awa. Mais siko na kati na Kinshasa kota toilette oyo batimola libulu na se moto eza ko moye ezali oyo wana ezali ko faire ko vaporer ezo kota yo lisusu na nzoto. Tala pasi ya Congolais, tala pasi ya Congolaise. Biloko oyo ya kobundela yango ezali biloko pona santé. Santé ya mutu esengeli ezala bien. Mais soki bakonzi to batu moko baza kokipe santé na bino te, boye bake baza na besoin bokufa. Boye bake baza na besoin na bino population te. Biloko ezali très important. Esika mutu akolala, esika mutu akomela mai, esika mutu akolia, esika mutu akotika mpe mokumba. Mais lelo bandeko totala. Lelo balobi ke eloko ekufaka na microbe, mutu mwinda kufaka na microbe te. Mutu aya na profesi wana, mutu mwinda kufa na microbe te. Bandeko, eske soko kei na kati na Kinshasa soki kotala ngulu ndenga azali kolia ba salite, ba bande hygiénique ya basi, aza kolia ba biloko na hôpital ngulu. Yo ndimi mutazamba na soko kei na Kinshasa batumbeli yo ngulu kolia. Yo ndimi ndeko na ngai mwa soko kokuta libata baboko la kayete ba pesa kay biloko te. Aza ko mela ba crachat ya bato, aza kolia ba toilette ya bato. D'autre part, biso mo tozaka ko boko la kaka maladi entre biso. Yo banzi kaka po tokisi libata wana nde salite kufi po eloko nyonso ekufaka na moto. Monde ezali ko évoluer, ba batterie ebele ezali ko se multiplier. Ezana ba batterie mususu tie moto ko banza te kufi. Lelo lia libata batiki ye ase promena kaka ndenge wana kati na Kinshasa. Congolais aboaka nguba te, aboaka lipa te, aboaka fufu te. Bande konanga boye bisangai, libata wana kolia nini? Soki alenyi ya mwana mukia sumbi te, ubi alenyi ya mbua te, ubi ya makaku te, libata kolia ni, akolia masango libata kolia banguba, akolia kaka basalite za na fulu oya batu, muta liboma moko akufaki, mbua moko akufaki. Tala salite. Est-ce que vraiment côté santé na kati na Kinshasa salite batona baza ko comprendre que nos peuples azo ko souffrir? Non, il s'en fout et il vit très bien. Mais peuple nde ba souffrir. Mais tango oyo malade ezwaka bango esenga bango nini? Afrique du Sud, esenga bango Inde, esenga bango Europe. Mais sikoyo muto azangi ba moyen soki ba malade ya bongo akokende ko faire se soigner wapi? Yango likambu oyo mbuta zambwa na beti likambu ya salite ba poubelle na kati na bo. Imaginez kaka marché central ba poubelle wane kenda wapi? Salite wane kenda wapi? Bokende ko boka on côté à fleuve e botela bato bangungi bokende ko boka ngo wapi? Bandeko tala esika oyo oyebi émission oyo kona ko banda ko beta ngata ti 0R parce que mingi ezali oyo peuple congolais faut comprendre que non na mboka wana bakonzi bazate ba congolais bazate peut-être ezali ka étranger mutu oyo balingi na ba niveau tout ezala na maya komela ba boma congolais kende ko so mai wana bimaka wana
bo filtrer mai wana bo tala biloko za na kati ya mai wana mais peuple azali ko vivre kana na misère ba cho wana ba changer kate cho eruya ba nambula ba chango toyeba te ndenge nini peuple abela te ndenge nini salite za te na kati na mboka ya Congo. Peuple congolais esiko zali totelema poubelle nga motuna naza kotuna camion na yo sombaki mbuta za mwana yo potinda ba camion ti camion ane kufa ekenda wapi oya yebisanga non eza na lupango ya mama ani na lupango na bana kwa mama za na lupango munene na camion na ngai kufa na moya osala autre meza te efana na oka na lupango wana ekomika kalokola monument ke mbuta za mwana zalaki na camion tala yango ekufa bosaka na ete azalaki pe mutu bandeko ebele ekoma kaka bacamion oyo ekufa telema etambolaka te ekoma ya kokanga na kaka bafoto lupango na biso toza na 4 camion mais tambola mpe batala rien salite seri salite mbuta za mwana mwa moke oyo ezalaki na koka kopasola mpoke po tolanda yo lisusu na kati na bokebi. Merci. Merci. Eboto akomi makambo nyonso yo okomi lokola etombe pe na cadre l'insalubrité na assainissement qui est les deux mots totalement opposés. Vinda kolandela yango na ndenge ezali bandeko pe baza koyoka biso singa za kofongana bakolina kokota parce que sujet oyo eza na préparation moko te na part na ngai ndenge lobi toyiko beta no même toute la journée tokosilisa yango pete. Parce que awa tozali kolobela Kinshasa la capitale qui est Kinshasa la poubelle wana terme oyo mutayemba kinze bango esimbi pe biso nyonso accepter que Kinshasa la poubelle bakobanda na makamituka qui est mitraille babenga yango na anglais scrap biloko ezali ke eza métallique bongo esili valeur ekoyaka na groupe ce qu'on appelle scrap namoni nde connexion téléphone suki na 94 akoti awa en tout cas na koyiko monopoliser maloba te na pesi yo maloba awa atende mingi kuno tozambona na kopesa maloba mbote mingi na desle mbote pe na bandeko na sonazolanda ngambo lipasa maiki développement ya desle vraiment section mingi mais etali mawa na pasi ndenge wadezele okili keso malamu bakamina biso na kapoto tozotinda bakamina ndenge na ndenge moto mosusu kamio deja awa kote eza na pane mais atinda waka ndenge wana mboka bon de toute façon ekendaka ekomi ekufa kuna mais kuna jekwa tofutaka bataxe baassurance mpe na mboka wana bavignette bamakambo ebele tofutaka parceque gouvernement wana ntango bato bazofuta po soki na comprendre émission ya koko tozomona bien avec bapart ya André Kimbuta na bona na ville ya Kinshasa parce que le gouvernement avait donné mais atangi na liboso André Kimbuta mosala bango bazosala bavoiture oui bato bafutela taxe bango d'abord faut babela contrôle yango bavoiture esengeli kota to ekota te et puis bataxe oyo bato bafutaka wana bamongo wana ekendaka wapi mpona kozwa solution bon soki voiture ekufi solution ya gouvernement nini etikala mapango lokola badessin etikala lokola bamonument ke bato bamonokaki tala ndako wana voiture ekufa basituation oyo eza na mboka na biso vraiment yango ezosalaka état de droit mpenza ezala po soki état de droit eye okolinga nyonso aussi là ya par rapport à développement au nyonso po nga nazo na ntango tozokola bato bazalaki ya nini ya hygiène na ndako baya kotala batelaki na bino baya kotala bacondition de vie na bino bazalaki bango obligé botimaka te lebulu na ntango po bongaka mateli soki pondi bokondi yango botima lisusu mosusu ezalaka mpe basysteme malamu te mpona moi mais c'est moi qui te contrôler le marché là on veut ce qui on vient de s'aider bah tu as belle de là donc c'est tu as son temps on là le temps que là dans chaque moment bon et pour nous marcher enfin c'est une réalité au bazar na idéologie malamu pour moi alors là pour moi
sur le plan il y a vraiment une occupation bon on va parler de la couche vraiment on va là vraiment quand la solution là que bon le temps et c'est tout ça les population la vie bien va tomber sur le malamu va tirer au pelo pour la place jusqu'à nous au comité de la poste on dit à Tessili tani tu atu susuboye ozomona mutu ndenge bandate elwa ke tokola na monde noir ya umuni ne hebo ni sake ko vile ozona musicien ana sema kwa sila kwa pao ndenge ozani toilet ba to wazo sa yake agosti 14 voiture moko abunisa le pao aé achanga faire bien et que ça ne soit kitoko abunisa la toilette bien mais tellement on voit tout le monde qui est au pouvoir et qui tient le gouvernement pour là, alors, les autres, dans le comprendre des mots d'éviter, basé dans le vivre dans l'analogie, on est dans la communiquer, donc ça la peine bien comme qui est vraiment qu'on est de la il y a l'envie qu'on somme de tout cas, on est dans la limbolation là qui est dans ce moment, tout cas la foutre à la sirène, la foutre à la taxe, dans le révéler l'État aussi, on a dans beaucoup d'état de deux actes. Il y a un chose en tout cas, on a mis les cours tous à moi, on peut se rendre voir. Merci pour la plus intervention kitoko ngana yebi ke tango nyoso yaka en tout cas oya ko changer toujours ko bakisa sur ba point de kolo ya ba recherche oyo yaka na kitoko wana merci mingi kangama na biso tozali ko continuer ko passer en poke ndenge répondre ndeko DSP ngai pe na ko répondre kaka ndeko DSP na makambe bele abimisi awa point par point Mitrai, camion ce qui est koufi, mais elle comme tu na yebite, oh ça très privé, mais dès que quand est-ce que voyage à Souka Salaki na Congo, ce que Zara wana, au lieu de répondre à ce qui était na continuer. Voyage à Souka Salaki na Kinshasa, c'était quand? Na moni de Kodespe, azawanate, mais raison à poser une question sur na ulo yeba, eza kofunda ete de Kodespe au Kenya Congo kala, possiblement à Kinshasa. Pourquoi na pine libongo na place à mitraille oza ko mitumisa na tango mituka efei ekufi ekenda kawaba na kosala nini parce que soki okenda ka ba jour oyo to bambula oyo biso nsuto kitaka kuna régulièrement to banga na so kabila to depuis toujours to kitaka na biso la ko na so ni par mon pays ma patrie eza Congo to continuer okende kuna ko boma na ya ko silisa biso te soki bande comme ça bazali ko langa bazali ko yoka très bien ba ko partager avis na ngai ete na Congo na data lelo yo place moko le société okuta ebende evanda ki na ngaka boy librement ba komina système ya bamindele ba sauter avant bango banani bana Congo biso bana Congo mindele mona ka toujours musika na opportunité que biso mindele sili ko yeba ete na sima ya ba déchets, ba trésors cachés ezali ebele. Vers les années 80, moi je me souviens, ce que le côté ba mapapa oyo beba na balabala aussi moi sachet moko bo na quartier 5 wana njili et na Sainte-Thérèse mwanda kumoko zalaka na oyo ko ya ba peser yango bata compagnie ça ka ba mapapa ya ba bibane wana ba ko peso moi quelque chose de poussière. Et bon bazui ba plastique wana bakena ba lambi yango lisusu nde yango ba sala ba papa oyo to yako lata ya bata wana donc biloko wana na côté plastique ça existait déjà mais tout Nicolas mais ça existait alors réalité yango vers les années 80 zalaka peut-être tango tika Congo mais na data lelo la même réalité et se présente pour na côté ba mitraille mutunyoso azana Kinshasa ko gine ko lokota e bende d'ailleurs mikolo kutsozo bumsaka no des ko sala erreur te que de chapement ezala ona ko wana yo kota ki na se ya mutuka eza ko bumsaka qui sera stipita ko lamuka bo siko tonto kanga de chapement yaka nango ta ko tourner boy mwisi e bunga baya ba tombola ngo donc e bende moko lisute tika na Congo sino ke ngai so na bina peso ba histoire tout autour de makametali ba mitraille ba kare kufa okokamwa ke même na ba Congo na nzela ya chemin de fer Matadi Kinshasa ba chassis ya ba wagon ya ba train ebele na yebaka esalaka ba accident na ba conteneur na se kuna ya ba mbuluru kuna ya ba kikamba na to benga kango na ba ravin wana na data lelo DSP soki okuti ke ezalaka wana osana chance Congolais alandela nyonso
bakumba kango tina babalabala minene wana Matadi Kinshasa car moko ba libanais epasaka wana ekongolaka ba mitraille wana tu bakendaka na yango. Mais la place malgré eza ko contribuer na nettoyage ya ville ya mboka contre ba mitraille contre ba oxydation nyonso oyo. Mais Congolais aza pe ya zoba. Pourquoi Congolais aza ya zoba? Parce que akoya ko lokota par exemple kamine na yo nyonso na kati ba section mso cuivre ezali, ba section mso zinc ezali, ba section mso ndenge na ndenge ezali. Mais pour un Congolais akene ya kotika ba métaux nyonso oyo et pas ba libanais ba peser yango ba pese mbongo. Mais en réalité ces libanais là, cet indien là, ba pakistanais wana mayele bazana ngo koleka biso ba Congolais qui est misu na photo ya kana ba solo awa photo fonga misu. Oza obligé on lekisa moi temps na yo. Le temps c'est de l'argent. Ya ko séparer ba métaux oyo selon classe na yango. Cuivre on a payé le cuivre coûte trop d'argent et ça dit trop cher. Yo nataka nje boboaka mutuka na yo ozomona faire. Nzoka na kati wana ba section muso ezali wana soki ko réussir ne plus que 10 kg et l'équipe déjà valeur il y a 50 kg na mutuka nyonso to chasse nyonso to ebende nyonso ozoko tika. Donc apparemment tozo pesa mundele mbongo gratuitement puisque mon peuple périt par faute de connaissances. Kata na ba mitraille ozo komona kaza na abandonné par-ci par-là na Kinshasa DSV Congolais azana mayele penzate parce que tche de chapement lobina lobela ki yango section ya avant okoma ya convertisseur wana katikati et bende wana libanga wana po fongola yango ezaka très difficile mais so ko sala effort au réussi ko buka yango ba mabanga moko ezaka na kati ba be kombo ya Platinum na utai kotala ngo lobby dernier stock exchange na valeur na ya vente na New York eza na $1,600. Cuivre par contre or eza na 1,500 je pense. Donc entre platinum na or et bende elekin talu na data lelo c'est du platinum parce que or blanc. Donc etinyo le baete aux États-Unis, nani yango akotikela mutuka abandonné na balabala, bazala yango ya trop. Mais nani yango akotikela mutuka abandonné avec convertisseur na kala. Précisément ba convertisseur ba véhicule à mikolo était. On parle ici des années 90 qui était na sekuna depuis ba véhicule existant dans le monde. Platinum eza matière moko ba kipaka yango te, bazako sala yango ka pour na convertisseur ka ya nini wana ya taux d'échappement. Et si mais na data lelo platinum est coté parmi les métaux ya joaillerie qui est ya bijouterie. Donc na or na platinum bazo kende na ba même fonction pour la réseau ya joaillerie. Et lini le ba été loko nyoso côté na côté ya zone ya joaillerie épaissi valeur mais ka diamant indicé ezali diamant de joaillerie ezali. Mais diamant de joaillerie est plus cher parce que ça concerne ba bijouterie, ba beauté, biloko boyo. Voilà, biso na Congo c'est le premier pays où etikali na monde. Oh mutu akokine ko kende alokoti ne pe platinum na ba ville nyonso na ba village nyonso na ba bituka nyonso oyo ezali abandonné. Donc oyo eza para information aza ko pesa na un Congolais aza ko landanga na minute oyo soki papa na yo koko na yo ndenge yo deso lo bilu pango na to gada mituka evwanda na ngoka esaka na eloko moko te. Pardon deso soko yebi quelque part na famille na bino mituka oyo eza abandonné ekeza ya kala benga bango après émission oyo tuna bango na sewa na soki tso de chapement ezakaka soki balobi oui ezali tanga munoko na yo yebisa bango bakende kolongola eloko na babengi kombo ya convertisseur babomba yango na pembeni accumuler yango oza na 10 convertisseurs il y a beaucoup d'argent parce que bango na eko pesa 2 kg de platinum eko pesa plus de $3,000 biloko oyo yango na moni ba libanais ba mindele ba yebi yango bawela kimbangu ko na Congo précisément place au mana kenda kana zonga kana yeli parce que moi aussi j'ai collectionné quelques platinum et si là etikate donc côté on mitraille de codes fait au Kenya na Congo toyokana ozana erreur ozana retard na Congo ba mitraille etika esute mais ce qui ezali quelque part na lupanga batu sava mais na balabala je doute que véhicule abandonné moko ko kozana Kinshasa bongo ba yaya ba ko tomba on pas soma moi fufu na bango te ba ko kena ko teka chez les Libanais. Alors wana réponse na question côté mitraille de codes ozana retard à part ça
nyonso pesi ndeko DSV ozana 100% ya raison kara bloko ezalaka lisusu te. Et même si ezali oyebi bien bacondition ya balabala tokomi nango na Congo na kala chaque rue au moins véhicule ekomaka na Kinshasa. Pour le moment na njili zwa quartier moko soit quartier 5 je doute que trois balabala ezali oyo véhicule oyo koma tina porte ndako na bino balabala nyonso komi fermé pour des raisons oyo x y z oyo tozana ta wana te mais okoyeba ete kara bloko na Kinshasa ezala te ekoki ko satisfaire penza urbanisation ya Kinshasa te yango na typhoïde ndenge lobi bola na ba wese na biso ekomi ya posakana te makamba papier hygiénique olobeli okena wese rouleau ya pamba ya toilette ya papier toilette na Congo ezako coûter soki 200 francs si 200 francs on a combien de mètres même pas 5 mètres et lingi le baete oko izako pour combien de temps na famille à 5 personnes rouleau moko eko sala un jour te il faut essayer la situation besoin ba maman na kata ndako wana rouleau moko ya papier hygiénique na Congo eko suffire te gouvernement congolais na côté commerce échec total inspection ezalité insistance ezalité André Kimbuta na Kinshasa place ba sala ba papier toilette oyo azana mesure moko ko standardiser même ko tia loi même na papier hygiénique oyo ba libanais ba sala mbongo na bango na libertinage te normalement faut ko insister que quantité ya rouleau ya papier hygiénique na Congo eza ko suffire te ko bateka yango il faut échouer inspection commerciale il faut zonga na bandako donc ba papier oyo ya wese ya ciment baza ko salelaka nous devons faire attention ba papier ya ciment pe ezikisaka osala papier ciment osala papier normal ba papier eza commode te pona ko sala na nini olobi ngulu ba ko lia ba bande hygiénique ba mama ba yewa na ngulu ba ko lia yango mais yo eza komona ngulu mais moi je te dis la vérité e bongo ba mama o baza ko teyaka ba nsafu na bango ba nguba na maputa atandi liputa na balabala wana ate safu na ye bikedi na ye est-ce que oyebi te ke liputa oyo mwasi alati soki aza ko traverser batana bango wana ba mama ate nsafu wana yo ozwi nsafu yango ole est-ce que oza komona te ke immédiatement na ngulu oyo aliaki ba papier wana ba mama ba protection na bango na yo muto sombi nguba oyo bandakala oyo batani likolo ya liputa ya ba mama oyo oza kaka ndenge moko na ngulu oyo à part ça basak euti na bakongo bandundu na eyeli na bato eyeli soit na mutuka batu bavandi likolo ya mutuka wana eye na ba produit oyo euti na ba région naza na problème te est-ce que maman wana avandaki likolo ya basak oyo oyebi condition hygiénique ne pour 3 jours aza koyaka nzela likolo ya basak wana vandeli babebe wana bana wana bavandaki likolo ya basak wana oyebi so baza kosubaka parce mwana moke akozela te mama oyebisa chauffeur oteyema na sala toilette na suba akosubela kaka wana donc nyonso oyo eza kosala ete na bangulu oyo ayo DSV okangi bangulu oyo oza kolobela na bamama oyo baza kovandaka likolo basak ya fufu basak ya babilo ya kolia je ne trouve aucune différence na ngulu na biso bato toza kolia biloko neti ya bangulu ndenge tozaleli mais mama likambo mpona ya na ndeko DSV naza makambo ebele su na kobakisa awa me osengi maloba na peso nanu maloba mpo nga na continue koatake ba makambo outi koloba kitoko awa ndeko DSV na peso maloba kuna soki ozali. Merci Mbuta Zambwana eloko witi kolobeza très important na koyiba nanu oyo moto oyo a voyager ndeko o voyager oke kosomba bafufu ou bien oke kosomba bakimpuka oyebi kofanda likolo ya basaki ya fufu na banzi eloko tobengaka mopepe ya nzoto ebimaka moto nyonso tu sikoyo soki osali voyage kolongwa bandondo ti Kinshasa bofandi likolo ya fufu botie bantaba na bameme likolo ntabana ako nena likolo ya basaki ya fufu ntaba wana ako suba masuba ana boko subisa ntaba na nzela no ntaba ko suba masuba kaka likolo ya saki ya fufu mwana mokepe akosuba masuba likolo ya saki ya fufu mukolo pona kotika mopepe ya mboka libumu na banzi basaki ya fufu wana ekoya Kinshasa ekozala na solo parce que soki bosalaki 50 personnes bofandeli yango na banzi bokotika na basaki ya fufu wana na mutu moko tango mosusu 10
mupepe ya nzoto oyo ya malembe na oyo ya makasi na banzi esika bato bazalaka batikaka vraiment ya makasi te ekozala vraiment ya malembe oyo ya silencieux ekokende wapi ekekotaka na bafufu wana lobi bonikisi yango bato baliaka fufu kaka ndenge wana asepeli alia bikedi akolia te mbuta zambwana o mbuta zambwana linga bikedi mingi mboli pasa yalela bikedi ozwi bikedi wana ewiti mboka bato bafandeli yango batiki mupepe ya nzoto wana ti du mbuta zambwana toza kokufa kaka biso moko kaka tozali kobela kaka biso moko oyebi mbuta zambwana okomona mama aza kosala mikate esika beteli mikate wana na mai okoyeba pete nzinzi oyo azalaka na kati na Kinshasa bamama oyo basalaka mikate okomona aza na mwana wana aza na miyoyo mwana wana sumbi okomona eza kolobele kuteloko te aza kolongola nyeye ya mwana me koto aza kosala nini aza kobalusa mikate Kongole akufaka na microbe te okomeka koyebisa likambo ya biso yo za moboti te siko mwana sumbi na sala nini akalinga mikate askalinga Thompson lokola Kongola ebike moto moindo akufaka na microbe te sikoyo bakongole biso bakongole tolobaka ke moto moindo akufaka na microbe te sikoyo ndenge nini sikoyo tokomi ko constate ke non typhoïde eza koboma ndeni tozali ko constate ke ba maladi ebele komi ko boma na kati na Kinshasa mbuta zambwana oyebi na biloko yo na komi ko raisonner moi mingi awa kaka na poto soko tali bandeko na biso ya basi to basi bakendaka mingi epai ba gynécologue pe ba utilizaka ba bande pona kobomba nzoto mais siko na kati na Kinshasa poussière ba solo ba fulu na yoka ki marché mususu bato bazoteka masango azwi masango na yatandika likolo fulu na mwa saki moko boy tokolia nini Congo na biso ezali vraiment na pasi Congo nanu peuple congolais asepela te pona nini nyonso kaka ezali pasi tozo vivre na misère moko akosakana te mais biso moko peuple congolais toza ko comprendre yango te okotonga ndako no bien fulu oyebi bamboka ya poto soki tomona yango kitoko pona nini okoya jamais na mboka Allemagne a okokuta fulu mais sika babwaka biloko ezali babwaki camion yezui bake kopona côté ya milangi babwaka côté mususu côté ya papier babwaka côté mususu côté ya plastique babwaka côté mususu côté ya ba télévision ba frigo côté mususu jour babwaka pona nini parce que batu bazwaka ngo bakenda ko dépiécer yango oyo mususu bakoye kolongola mususu balambi barandre yango komi poussière mais na poussière wana bako créer loko mususu mais botala biso na kati na Congo ndeko na ngai yango moni tolobaka na kati na radio lisolo président Etienne Tshisekedi wa Mulumba asali ko interpeller yo congolais ngai congolais biso ba congolais tokanga loboko te topesa mbongo tokotize mbongo po azwa imperium tolobi te ke akosomba yango na mbongo parce que mutu pe o azalaka na mbongo aza na force biso ba congolais toza na motema tosunga papa wana pamba te soki tozwi mboka na biso ya Congo tokobandana na biloko ya mike oyo koyo kopesa santé na kati na Kinshasa peuple azala bien tokobanda liboso na makambo ya ba autoroute te mais loko liboso peuple santé ya peuple yango tozali ko interpeller bandeko pour la deuxième fois président Etienne Tshisekedi alobi lisusu bo kotize mbongo
est-ce que motuna na kotuna bino lelo congolais akomi koloba Etienne Tshisekedi aza na posa ya mbongo so azaki na posa ya mbongo akozonga mpe ba congolais bandeko to cotiser po salite oyo eza na kati na Congo na ndimi te ke soki wa mulumba azalaki na motu nde Congo eza salite boy nde peuple congolais aza ko vivre boy bandeko na ngai bino batu bokendaka Congo bosalaka tapage na bino bozalaka na mawate bozalaka na mawate mutu lokola nga soki na kei na kobandaka kaka kolela pamba te namona moto boye azangi mbongo po baswanye ye me aza kobela na kolela po nayebi makambo wana na poto ezalaka bongo te bakoswanye na hôpital nini tozongi lisusu na meme makambo embuta zambwana azali koloba bakoswanye na hôpital nini hôpital ezali plus qu'un poubelle salite bintekwa ngungi solo nyonso eza ya kobeba mbuta zambwana na émission ya lelo peuple congolais il faut afungola miso ayeba ke peuple congolais lisolo aze na kati ya Kinshasa tozali vraiment baiwumbu ya dernier degré ata bamboka misu na Afrique eza bongo te toza ko souffrir na ndenga ko sakana te oyebi combien de poubelles ezali de fulu o ezali na kati na ba quartier kende bakoyebi soko to mbuta zambona moni mutazo kombo la loponga kombo loponga zuba manzanza zuba nzete banini otuni okobwaka ngo wabe fulu moko kuna ezali kuna tokena kobwaka yo banzi fulu a leta conteneur okoya kokuta balabala oya munene babwaka ka babiloko nyosu kuna balabala wana sikoyo bandako eza pembeni komi kopesa solo bato ya bandako eza pembeni musala na bango akoswanaka yo soko yo ya kobwaka basimbio na kofinga basimbio kobwaka wate bino bobwaka kabochaka salite biso to souffra ka boy na boy ekomi akobunda koswana po fulu ezali ya leta soki omoni ndako na yo ezali ko gêner awa en tout cas teka lupango mais fulu biso to kobwaka babalabale baby likolo ya fulu yango tozali komona ke ememi lisusu maladi na tango mbule betaka lisusu mai ya fulu mai ya wese epesi lisusu epidemie na kati na Kinshasa lelo bokoloba ke maladi ezali kobima boye maladi boye or ke biso moko tozali ko créer ba maladi l'état ezali incapable Andre Kimbuta ezali kozwa mbongo bangi na ye bana na ye basala kitoko abongisa avenir ya bana na ye mais a détruire ya baninga mpo ya baninga bazana tina te Kimbuta kozwa bambongo ya vila Kinshasa nyonso tu asalaka na yango nini tracteur ezali te ba camion oya nettoyage ezali te ba société ya nettoyage ezali te nyonso tu bato bafuta taxe mais sikoyo bato bafutaka taxe pona nini wana pe eloko mususu esengeli ko bafutaka pona nini yozo futa taxe routière menzele zate na kati na kin mutu lokola nga sulu futu soki na kei eke nzele zate na kofuta te po to futaka ba taxe routière parce que babongisela kabiso nzela bongo na kati na Kinshasa o futi taxe routière ba balabala nyonso ezali fermé camion le kanaka te bokomaka na nzela munene na boulevard boye botiki batu batoboli makoloko sotaka ba mai Congolais banda botama abandi na âge ya 2 ans amoni mama ndenga sotaka ba mai atuni mama lobi mama pona nini yoso omonika mai sote boyeko yabi hehe eza nango eza nazo soteka poyo pola te mama poni ka misoki to yo sotaka boy mama lobi zela mukolo yo okoma na 10 ans obandi ko comprendre okoyeba tina nini nga na sotaka yo poko banda ko sote mwana pe akoli akokisi 10 ans les mêmes papa na mwana na koko bato tout ba comme ko sauter ba mai donc modèle en mboka to ko continuer bongo ou bien changement état de droit et quota mbuta zambona na zonksi maloba merci oyo commentaire moko ezali te oza ko bakisa un plus na éducation kitoko ozali ko pesa
Et là, on a eu le bassous aux hommes gouverneur Sakombi. Parce que place André Kimbuta Vandi, Abo Sanapeke, Aza premier gouverneur, Aza dernier gouverneur. Il y a eu des gouverneurs avant lui. Donc, on a testé, on a comparé, Naba Oms Baleka, Naba Bidjeni Bazwa, ou Baleka avant. Et comme on a été André Kimbuta Aza, le premier gouverneur, ou Azou Bidjé Amouné, le plus large, que tous les gouverneurs, depuis le temps belge, Baleka na Kinshasa. Mais c'est le gouverneur qui a côté ici, Salité Yako Sakanate, il a permis que les 5 sentiers aient existé dans Kinshasa sans urbanisation. Parce que dans la ville, dans la place, il y a gouvernement central. Et qui côté sa projet dans la région, dans la ce qui est en tant que gouverneur, à revoir d'abord statico, le projet et comment il faut le mélater. Donc c'est pratiquement échec total. Tala Sakombi et là comment on va reconnaître ça cahier. Il coloca comme on a été n'importe qui vendait du foufou, masango, banini na mesure na ndenge selon poids aligné là qui. Sakombi a recours ce système na kopo moko après ça dans mesure. On kopo oyo disons so prix moko na ce qui ressemble à l'os kopo oyo prix oyo. Donc attaque poids moko mesure moko. Biloko oyo Kinshasa kate la région ce combat Sakombi qui te na porte ici Kota. Partout on est Copa Sakombi. Ça ce sont des souvenirs aux Arofunda Montu, mais puisque les Cambomoko Batbaïko reconnaître yo. Les Cambonini André Kimbuta a sali au peuple congolais à reconnaître yo et zaluté. Ce qui a touché 5 sentiers et le premier mauvais de projet en tant qu'ingénieur au Congo, il ne fallait pas permettre de basale yango. Parce que au coquille jamais kobanda urbanisation ya ville na se mai utaka na likolo foko na côté ba mai banda ka po banda urbanisation ne deko na téléphone na peso maloba kuna avant na continuer poke nanga ana papa zamana na ko na kana nani ngai somo kitoko yo kanisi mutu lokola ki mutu ya melaka yamba vana musha koza na makanisa malamu bato ya diambo yo bi bana kola na kisasa bazaki na gacho da gacho yo na bato ya melaka diamba te bavoyo ba melaka diamba c'est pas que na fini bango mais eloko wana déjà komela yango déjà eza ozosala makambo déjà sous des effets yo kanisi mutu wana akokozala na projet malamu pour la vie ya Kinshasa akoyibaka mwana ndenge azokoyibaka wana koyibaka mwana mbongo kobimaka na bana mike ndenge azokobimaka likambo eza moma oyo emission ya kitoko boye emonelaka biso babiloko oyo de point stratégique koma tokoki kolongola bato oyo nemeye ataka nambe te kanasien te bazokaki muta wana ndenge bazokobimaka bazokobombaka ndeko na nga ozali na nzela ya telefone ozali koyokana bien te. Ndeko na ngai ozali na nzela ya telefone oza koyokana bien te bongisa oza na telefone me ndenge ozoloba malamu te. Tozoyoka yo bien te ndeko mbuta zambwana yo mtu ozali kosala émission soko oki ndeko aza kobia malamu te esengeli oloba na ye ameka koloba malamu me yo tiki ndeko azali koloba eza koyokana te. Merci nazongiseli yo maloba. Ya ndeko meka su koloba poto yoka soki oza koloba bien soki continue ko cracher ndenge ba ngana za koyoka yo mais mbuta zambwana ko simba micro na yo très bien et ko malamu comme ça ozo ngeli tona sima après que osimbi micro peut-être ya ko kota bien te na fiche na yo mbuta zambwana ozo parce na moni mpoka kitoko oza ko ya na yo alors mbuta deswe ngana zo continue mpoka na place na suke seli pour nous comparer le gouverneur Baleki avant André Kimbuta na André Kimbuta comment échec total avant échoué. Mais tout ça on a comme kitoko uta comme ça fait awa on le bragi concernant couteau mbeli et que batbaza ko féliciter batbaza ko sala bambeli na Kinshasa wana et puis na Kinkandala. Oui, wana c'est bien parce que effort technologique est génial mais comme ça na te biso to critique ka ba makambo pe na niveau mo scientifique. Alors, Kinkandala wana faut qu'on ait métal nyonso et qu'on dit qu'on va composer exactement dans groupe. Fer les acides comme mélange entre fer et le comme sous zinc et tous ces alliés. Je ne crois pas que moi je peux seulement encourager n'importe qui à fabriquer bambeli parce que ça au kata kitoko. Mais robot sanate mbeli wana Kinkandala za ko sala la soki to ko la formule métaphysique na yango
soki okoki kotombe ke eza na bafer na acidité mwa mingi na kati tokoki koteste yango otya mbeli yango na mai soki elalaki wana na ntongo epuis apres 2 jours kotala edesine mbeli yango na base wana ya mai place ezaleli esali oxydation qui erouille automatiquement mbeli wana nga na koyebisa bino yango wana mpe bacancer ekomi koyela biso na vie parce ntango kozwa mbeli ya bosekisaki yango kwake koki na libanga ozobosana ete oprovoke baparticule ya mike ya bafer wana ebima epuis ntango okata lipa na yo evwandi wana ntango kolia lipa bafer wana okosana na kati ya libumu na yo babiloko boye yango moto ekenda kokanga makila na circulation nango na baplan bafer epuis ekomi okoyoka mutu abalime bien libumu mpasi lobi côté gauche eza suki kosala te eke kokanga circulation ya bavene parce que bafer ekenda mingi kovanda na place ya nzela makila elekelaka soki eatake côté gauche droite moye motema epompe su makila eza te yango oyokaka stroke soit mutu azwi crise cardiaque puis après quelques minutes bokumi na hôpital okoyoka yo mutu akufi donc je ne peux pas m'hasarder à encourager la recherche d'ambeli ou fabrication locale. Eza bien kokata parce que yo zaka komona kokata, ngana zomona kokata na nini kotika na tango kokata ki wana donc vraiment bien. Ce qui est là na zinc, peut-être ça va parce que ce zinc on na mai en tout cas lobi na tongo yokuta za na bongo zinc par na mai et puis ça va oxydation te. Donc babiloko boye moi je surveille tout au Congo. Yamana bolinga ngate parce que na te na raté de corps comme tout mais ça c'est moi Zambwana. Dès qu'on a téléphone to tester les sous qui communication ezongi 565 kuna ozi maloba. Allô papa Zambwana, siko bozo kanga malamu c'est bon. Loba na papa botende kitoko siko. Loba. Papa ngala ngai na loba boye parce que poke ya lelo eza malamu, vraiment malamu mingi na moni yo sali ba développement mo kitoko. Kat na nini oyo banalise de comparaison yo moko sali ko bandana tango ya banoko ba belge ti lelo za na gouverneur wa zwa tango molaite le rôle André Kimbuta so Kimbwatu donc ezana mutu azwa tango molaite lokola ye mais yo moko moni na bilan nyonso sali ya zuku to tango molai ko leka baninga nyonso bilan eza zéro sikoyo pourquoi yonga alingi papa Zambwana tango ko pasola mpoke oyo na papa DSV bobeka ko pasola mpoke na sens que pourquoi bilan ezali zéro est-ce que kimuta ko tika ko sala bilan positif bato pe bakenda ko sambela mingi balobi nzamba lobi na bisoke na makoma minaye balobi mutu apesaka kaka oyo azana yango. L'homme doit donner ce qu'il a. Soka zana bonyama akopesa ki bonyama. Soka zana ki moyibi akopesa ki moyibi. Soka zana ki ndoki akopesa ki ndoki. Soka zana lokuta akopesa ki lokuta. Soka zana honnêteté akopesa honnêteté. Soka zana mayele akopesa mayele. Sikoyo kimbuta wana kimbuta azana nini ya kopesa Congo parce que kanambe toyebi na biso aza mutu objet moko non identifié ti lelo ye ata mutu babeta na ye touché jouer abonana te na Congo mafana na ye wana mais quand kimbuta azana batu babeta ne touché jouer na Congo wana te ba kwa badoma kola batu belebele Kimbuta yango na lobi sikoyo lokenga na bwakeli yo pe papa na nini oyo pourquoi Kimbuta ko pesa eloko moko te ya bilan positif eloko nini to benda na bana biso ya mboko ba Holanda biso lelo o to bundaki na bango lobi na marche ya francophonie parce que ndenge na lobi Kimbuta lelo déjà oyo kakango na hôtel de ville yé à part administration o ya boye atia batune balataka bamvuela donc bato ebiki Congo malamu ba bamvuela balataka bamvuela lokwa bato bakotaka makolongulu po ba administrer hôtel de ville ngana kamo soki kiso tiki yango moko ekoko sala musala kisi sala pe musala na mutu azana maele olobi papa Sakombi oyebi yango malamu atika même mesure pour batekelaka na mboka mais Kimbuta banda ye ki moyibi yango loko nazolo ba l'homme donne que ce qu'il a
Kimbuta zana kimoyibi na lokuta na komela diamba miso tango nyonso eza ko pai rouge lokwa likamususu akopesa eloko moko na Kongo te papa za mwana bana oyo ya mboko za kote ya tango oyo te ya bango pesa bango eloko moko tika bango na suspicion de doute te batu wana na esika wana na mboka wana tokozwa eloko moko te ndeko DSV aza koyoka ngai malamu ayebi yango malamu tokozwa eloko moko te Kimbuta mosala ekoteka baterrain nyonso etikalaki ya bana aza na complicité ya destruction ya ville de Kinshasa Kimbuta donc pour que eza malamu na moni eloko moko olobi awa o souligner eloko moko important papa za mwana linga ko mingi paso akamayele mingi olobi ke bakomi kosala bakuto na kikandala mais métal nyonso basala kango pona kosalela babiloko eza trancha bato bakolela te soki métal basala ka kikandala eza le même métal oyo basala ka bakuto regardez molai ya kikandala ekotaka combien soki balingeli rien que eloko ya fripperie combien de bikandala ekotaka et bikandala wana so ba basala ngo bakuto komisa combien de bakuto donc idée wana ngala niko tu na roke na boîte pavé dans la mare ndenge balobaka ba bikandala wana bazo ko sala ba mbeli wana eza nocif eza ferraille ya malamu te pour la ko utiliser ngo na ba nini culinaire c'est-à-dire pour na kolia parce que yango ba ko katela mapa yango ba ko katela pe misuni yango ba ko katela pe ba manga yango ba ko katela ba fuye belebele tala mboka epa ekomi lelo et république oyo ekomi lelo ya Congo voilà moto kwa Kimbuta lelo te bana oyo ya mboka lakisa bango la voyoucratie oyo ekomi na kati ya mboka na kimoyibikrasi oyo lelo ekomi ke bana mboka balate parce que ndenge bokoloba bakolanda bino bana mboka partout ezali bakolanda bino Kongo nyonso ndenge ozoloba papa za mwana ndeko DSV oyo bango bakolanda bana mboka bakoma mibale misatu epai moninga na internet bakolanda kaka na ndenge wana nde tokosikola mboka babima kati baleko ya kosala kisakata wa baye na poto bayeye pourquoi bakobima lisusu comme il faut te donc mosala ezali bien mosala eza positive mais to continuer sur base eloko oyo toloba lelo eza poke munene mais continuer na osusu makasi na suki si obe wana nzamba pambola Congo nzamba bakoko na biso apambola pe papa DSV bandeko nyonso baza kobundela la bonne cause ndenge balobi na anglais God cause donc nzamba pambola Congo tokolonga mais papa za mwana biloko na bino mibale simba ngo malamu tombolango na émission na biso na bipiwana merci pona mapambo nyonso pe sibiso nyonso pe na ndenge olingi pays na yo pe patrie na yo nzambe pe apambola yo bon pona question mutuya oyo okotisi ngai que je ne m'attendais pas pena ko répondre avec risque ya ngai moko parce que les réponses nous allons corrélier na projet ya ngai moko pe na bokiti na mboka na ko tenter pe ko sala ba nini pale pana le belango mais ko la sengi yango il faut to kabola mayele oyo po liwa ekoyela kabiso na tanto ekoyeba te faut to tika tu ba souvenir. Le premier échec il y a André Kimbuta selon mes analyses au échec que tokotika la ko pardonner yango jamais c'est que a mélanger plan d'action na ye na tango kotaki na ba rôle en tant que gouverneur a mélanger on a plan d'action il y a gouvernement central. Donc première faiblesse c'est André Kimbuta incapacité ya koizanga contrôle que aza d'abord en charge ya Kinshasa et que Kinshasa ezali capitale ezali siège pe ya gouvernement central. Il devait d'abord faire attention à dissocier Kinshasa avec le gouvernement central. Être à Kinshasa comme gouverneur, c'est totalement différent que être gouverneur à la région Nyonso, 11 ans au Congo. Donc, en tant que gouverneur de Kinshasa, la première des choses, il faut faire, ignorer que, au Vanda à Kinshasa, ignorer que Kinshasa est la capitale d'une manière administrative. C'est comme ça où okosangana na poto na politique sodomisée corrompue ya gouvernement central pe. André Kimbuta tala association naie avec le gouvernement central, il croit que il doit se mélanger avec les kabylistes. André Kimbuta pense que les 5 sentiers en pleine Kinshasa appartient
au gouvernement central pendant que l'application de 5 sentiers est tombée kaka dans le gouvernement provincial qui est lié en tant que gouverneur de la ville de Kinshasa. Il a été incapable pour toutes ces années pour ne pas contrôler Kinshasa comme province. Andimi, gouvernement central, parce qu'ils allaient loger comme locataire à Kinshasa sans charger le gouvernement central en pleine province de Kinshasa. Normalement, le gouvernement central devait payer au gouvernement provincial de Kinshasa. Et le gouvernement provincial devait sanctionner aussi toutes les mauvaises actions du gouvernement central. Et c'est un peu difficile pour nous de comprendre, mais je me réserve au côté de Nampoke parce que poste de l'élection provinciale et compétition, concurrence, de course, sauf ceux qui ont été et ça un peu cause de l'angoïne après ça horaire élection élection municipale élection provinciale place entre côté il faut que sambu ça d'abord bambuta au basili ba poste na ba région ce comme gouverneur et les échecs. Donc le plan d'action André Kimbuta comme gouverneur de la province de Kinshasa est mélangé avec le plan d'action national. Échec total, il a tout mélangé. Et puis Mateye, et puis le gouvernement central est bien comme éléphant c'est Kinshasa, et puis Sakai à Kinshasa, et voilà aujourd'hui, c'est la population quinoise qui paye le prix. Parce que nous savons que c'est 5 sentiers. Et lui-même est maintenant incapable de dire que non, travaux, c'est moi, André Kimbuta, avec mes ministres provinciaux, avec mes députés provinciaux, Bato Saliango, tout est englouti dans Simaya, honneur, il y a Kabila. Tout à Kinshasa, c'est Kabila. Tout à Kinshasa, c'est PPD. Tout à Kinshasa, c'est les 5 sentiers. Est-ce que le gouvernement de Kinshasa a Kimbuta a sali le côté, ce qu'a sali le loco, a bloqué Bangote, ce qu'a bloqué Bangote, a tiré Bangote, voilà pourquoi les Chinois, les Libanais, Moutinons sur Kinshasa, à Zomona André Kimbuta, mais ils voient, j'ai des couvertures avec Kabila, je connais Mende, je connais ministre tel, j'ai des relations avec Luzolo Bambi, je peux tuer, je peux faire ce que je veux faire, et puis, population quinoise, Bazobo Mayango, il n'y a pas un gouverneur qui défend. Donc, le premier échec à André Kimbuta a eu gifle à ma baie, ou à côté qu'elle n'a jamais ça. Donc, Yami Sato, c'est clair, exode urbain contre exode rural. André Kimbuta est incapable de ne pas savoir que Kinshasa a besoin d'exode rural, urbain sous-souté. Pourquoi? Parce que Batumingi dans la région, Misala ezalité, Bazo Kanisa était Kinshasa comme capitale, Mouteko host, Bangoto, house, Bangoto, Vani Sabango, Kopesa Misala. Pendant que c'est le rôle, il y a gouvernement central, comme on a la région, on a égalité moko. Mais chaque région, chaque gouverneur doit contrôler sa densité per capita. Koti que la bâtie dans la région, Bayana Kinshasa, Kokota, librement de Kokota, André Kimbuta doit aller à Luanda, en Angola, pour apprendre comment c'est facile d'entrer en Angola dans toutes les provinces, mais comment il est difficile ou sinon impossible pour que même un vrai Angolais avant dans la province soit dans la capitale Luanda. Et chaque capitale est dans le management, dans la population, dans la densité, dans le per capita. Et comment possible que nous ayons Bandundu, ayons Maï, ayons l'Équateur, ayons Congo, ayons libre de Kinshasa et il vit comme un citoyen de Kinshasa. Donc si nous avons des problèmes d'identité, des cartes d'identité dans toutes les régions, je comprends bien. Mais Kinshasa devait avoir un système totalement unique. Il y a pas contrôler la population parce que c'est très facile à contrôler la population de Kinshasa que dans d'autres régions. Mais non, mais André Kimbuta a été aventure que je n'ai jamais vu sur cette terre et il n'a pas l'œil d'un administrateur. Donc il est totalement impuissant. Mais impuissance à André Kimbuta est au côté là parce que avant dans la province de Kinshasa, mais il s'est intéressé à côté de la classe politique, à parti politique, à côté du gouvernement central. Azobo ça a été le gouvernement central et Joakambongo dans la province Nyonso. Et que il peut pas s'appeler le gouvernement central. Azobo ça n'a pas été ces projets dans le parlement et ça destiné à la ville de Kinshasa, mais ce qui est comme la ville de Kinshasa, il faut d'abord contrôler par lui d'abord en tant que gouverneur provincial. Donc il y a été le plus favorisé de tous les gouverneurs au Congo, ça doit être André Kimbuta. N'a pas budget, n'a pas condition il devait en profiter. Mais encore une fois,
exode rural contre exode urbain. André Kimbuta, je ne crois pas que ceux qui n'ont posé question à Koya Awa Ame quand même expliquer qu'est-ce que signifie exode urbain et qu'est-ce que signifie exode rural. Donc Babiloko Boye, administrativement parlant, dès qu'on a téléphone à base, on a répondre aux questions, aider un peu la population Bayeba, qu'est-ce qui se passe dans la ville de Kinshasa, échec administratif, ils en a part, il y a cabinet, ils ont contrôlé, le ministre nyonso provincial et provinciaux, il y a Kinshasa, André Kimbuta, Azalaki na Tawanate, Azalaki na Tawa Kosala Kindumba na parlement, Kindumba na présidence, et puis il s'est mélangé avec les politiciens qui sont corrompus. Et quand le moment est là, Batikiye, Bazomona Kinshasa, c'est toi André Kimbuta. Mais on détruire Kinshasa, Zaliwana, et André Kimbuta ne dit rien, on détruire Kinshasa. Donc, destruction de Kinshasa, Ezali, le gouverneur Azalaki ne libata. Azalaki sosote pour battre la maki, libata boye bidi au PC no akolia, ya kowe lango, ezala munoka mwana yepe kutakeli soit botoli ya ngome soso, soko PC mwanda mba kuanga, panza tiba na nyos ba lele peut-être do muke adle. Donc André Kimbuta c'était une canne qui vit la Kinshasa population, ce sont des canetons. Ils n'ont pas eu un protecteur et par preuve boye bien les lois qu'on pour le gouvernement central, tia ba char de combat na balabala, tia ba binduki na balabala, tinda ba roba bouabatu. Mais c'est la population quinoise qui souffre de tout ceci. Où est leur papa? Ce n'est pas Kabila. Ce n'est pas le gouvernement central. C'est d'abord toi, André Kimbuta. Donc tu dois te dissocier. Il faut qu'on soit entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Donc chaque gouverneur soit dans le gouvernement central, c'est un corrompu. Il faut qu'il y ait une opposition entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Et bien, comme un fédéralisme, mais administrativement, il ne faut pas qu'il y ait un mariage entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Abidjan est totalement différent. Quand on a salité dans le lupango, on a été, puis c'est ça Kinshasa. Le gouvernement central a salité dans Kinshasa. Mais c'est le gouverneur de Kinshasa aussi de se tenir debout pour challenger le gouvernement central. Ce n'est pas qu'il peut vendre Gawana, ce n'est pas qu'il peut être ministre, na école ya nini, ce n'est pas qu'il peut être le président, école na bar na yo, na kata institut Elikia. Ici je parle de Zoé Kabila. Il se permet de tuer, faire n'importe quoi, et puis il y a un gouverneur dans la ville qui on a tué. Nous on a limité face à face na parlé à président Eli Papa Tshisekedi. Où est André Kimbuta dans tout ceci? On a enlevé ce corps-là. Ce corps-là, c'est un Quinois. Où est André Kimbuta? Mais c'est parce que lui-même est dans ce bassin-là de corrompus, de meurtriers, des assassins. Voilà pourquoi il n'a plus le contrôle de savoir que c'est Kinshasa qui est en train de perdre des gens. Nous n'avons pas la guerre. Pourquoi il y a eu des chars de combat dans ma ville? Est-ce qu'il y a eu qu'un gouverneur dans la région a zappé premier soldat, il est le commandant de sa région, mais il est un président, le premier commandant de l'armée, au niveau national, un gouverneur, c'est la même chose. Donc André Kimbuta, apparemment, il n'y a pas un seul soldat, il n'y a pas un général à ordre à ça, n'importe quelle action de Kinshasa, ce qui action est d'abord dosé dans le gouverneur central. Donc l'élection est là, André Kimbuta, il faut vite le remplacer. Mais si vous le remplacer, Kinshasa est commis, je ne sais pas moi, j'aime le mot qu'on s'acanate. Il n'y a plus de différence entre les deux. Dans la cité, dans la solo, Kinshasa signifie capitale. Mais moi, je vous dirais que Kinshasa, comme capitale, ça peut être à Lubumbashi, comme capitale, ça peut être à Boma, Matadi, Bandou, n'importe où. Kingakati, on sait la présidence, capitale, peu importe. Mais Kinshasa, de sa création, reste d'abord une province. Donc, Bamasolo, c'est comme que Nasuka, papa de Sven, a évité combien de Ngonga, Tika Nango, mais la conclusion, nous avons tiré à Potozon en l'insalubrité. André Kimbuta, par échec, nous avons incapable de dissocier les deux verbes, ou bien les deux mots, l'insalubrité et l'assainissement. Au coquille, jamais qu'on touche assainissement, ceux qui ont lobé d'abord l'insalubrité. Parce que au combrimatique, le béco y a dans le sous. Régulièrement, c'est l'insalubrité. Donc il faut d'abord commencer par finir le problème de l'insalubrité. C'est comme ça qu'on peut se pour le paludisme, pour la malaria, pour la vaccination. Nos enfants n'ont pas besoin de vaccination. Mais on a besoin de poche, la poche, pour provoquer paludisme.
biloko boye oza kozoba po benga oni po benga bato international bayana ba vaccination ba ko tobola bana biso bo combien de fois bana ba ko vacciner. Donc chaque fois vaccination bangungi vaccination contre la typhoïde d'Alanta, salité poubelle. Donc tout ceci acquise que André Kimbuta c'est la première personne qu'il faut vite faire dégager, faire fuir de Kinshasa. Mais si le reste là, cette ville est partie. La rivière Nyon c'est comme contaminée. Dans le passé, tu peux pêcher. Tu peux pêcher. Meloni bangola mike ni bambisa mike ba crabe ba nini tout ça ba crevette bazali susute parce que ba pétrole ba polymère ba biloko no sa cité salité na ta mbule ko ya e ko kumba ngona ba rivière biloko ne kenaka malembe est-ce que oyebite mais c'est André Kimbuta que batterie moko kaka ya pamba o ya mutuka ba ko bwaka na epola ba plo wana ce que c'est mélangé na mai plomb wana ekoti kozwa même plus de 50 ans pour elonga par exemple na montagne ya Livulu. Pour moi plomb wana ekoma ti na fleuve du Congo. Pourquoi? Parce que le plomb pèse. Mais place on a plomb evandeli ezani taka mbeli oyo to uto lobula otanga na bassin ya mai lobi na tongo ekotala eruye. Mais awa siko plomb eruya kate. Mais place on a ka plomb ezali c'est le premier produit ezali toxique. Na mai c'était poison moko sakanate eko boba mbisi et les insectes mike ont besoin de crapaud, de grenouille, de biloko boye. Donc autant dire que crime à Kinshasa ezaka kana ba humanité ya batute mais eza petit na nature tout est détruit à Kinshasa suite ya mbom ya André Kimbuta n'a même pas le temps de ses propres ministres provinciaux mais azana temps ya kovana ba toke ba mbuta ba parler bate ba kengwa dondo ba ministre ba membe. C'est ça, c'est là sont ses amis. C'est devait être l'inverse. Parce que tu ne me diras pas que gouverneur a bande ou a la relation avec ministre. Oh, il y a pas comme on ministre, il y a Équateur, non. Chaque gouverneur doit avoir des relations avec ses propres ministres provinciaux. D'abord, on est force. Mais quand André Kimbuta n'a que des relations avec Batu à niveau du gouvernement central, le Congo est parti avec André Kimbuta. Bref, insalubrité ou assainissement n'a posé que ce n'est pas André Kimbuta l'obe tout naïe. On dit qu'il y a plan A assainissement, plan B l'insalubrité et puis à répondre sur la question dans le tokoye quoi lui dire. Merci na bande konos boti ko landa masolo oyo e kambama ke pa ngaende ko na bino frère na bino Joachim Zambwana ndeto kutale susu weekend ezali ko ya avec mon pays ma patrie papa mayamba na radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Vous êtes branché sur la www.radiolisolo.com. basali na nzambe na bakombo ya motu nakobelela kombo nini